ingeta. Mbuta bawasa. Mbote. Ezali lelo tozongi awe pa ya Fisho Bangu loma la barbe Fisho Bangu moto pamba kama na bela na moto pamba. Tosili koyamba ndeko na biso lelo po ayebisa biso makambo ezali koleka na Congo. Ou ndenge politika nambe alias baloto bidomo webinga na bele laka ndenge a dû décision na ye il y a 504 jours oyo andimi konyata c'était mais asili kobanga tétanos te est-ce biso ba peuple congolais partout dans le monde décision na biso ezali nini ou programme na biso ezali nini pona 71 jours atika nango est-ce que tokotika ya tika la libérer na Congo ou tobenga na ye malobeza na kati tozisili kozokusa malobe pa ya mbuta na biso lobana po mokili esila koyoka yo. Ok, bandeko toza koleka na ba écran ya mike ezali te po tozala ba vedette tozali koleka na ba etando ya mike te po na tozala ba vedette mais tozali kopesa ba message o ezali ba message ya réveil. Donc, tozo continuer pour réveiller la population. Vous voyez bien que tozali na position de force. Position de force na biso na minute pour na kubenga na occupant ezali. Message ya liboso ezali na biso ba diaspora. Surtout biso ba diaspora, biso ba tokoyo ko kangola mboka wana. À partir ya lelo, message ezali nini? Congolais mon côté ou yazali na étranger. A réservé billet d'avion pour akende na mboka oyo ezali occupé. Congolais mon côté atinda lisusu mbongo na Western Union ou na ba monogramme tous les agences oyo ezali ya kotinda mbongo bobo ikote yango à partir ya lelo tina nouvel ordre. Congolais mon côté akende na Anvers na kotika ba voiture ou ba biloko tozo lokota na ba marché pise kokene ko tonisa ba mboka na ba biloko epola tout ça pona biloko botika yango à partir ya lelo. Il faut mukili et sentir kanda na biso parce que baboyi ko tike la biso tango to sali ba manifestation et yokanité ba beti biso masasi sikoyo stratégie eza mosusu to zali na tina ya kokena na Congo te message ezali clair parce que ba 85 € to futaka ya visa ezali kokende na guichet unique pona ba ko enrichir ba occupant o bazali ko escroquer biso. Bambongo ya ba passeport la même chose. En même temps, 55 $, tozo futa na aéroport ya Njili, oyo baza ko continuer ko escroquer le sous biso, tozali ko continuer ko enrichir occupant. Message est clair. La guerre est déclarée. Papa Laurent Alobaki, guerre est kozala longue et populaire. Mais so tali bien yebim tayela biso merde wana. Yemu tayela biso merde wana parce que dirige ezala ki préparer na oyo boyebi azala ko late côté ya léopard. Oya yela biso a préparer qui dirige oya yeli biso merde oyo yemo kwatika le ko lobake kozala longue et populaire ezo senga population oyo wana muteko ko libérer mboka tozo solo na ba mindele biso tozana diaspora ba lobi seule arme na botika na ngozali soulèvement populaire. Nkaka ne mwanda nsemi azolo ba jour et nuit tozala bomoko soki tozali bomoko te ekotika laka ko simba te mundele ayebi eloko asalaki pona ko kandisa biso par la force na force wana aza ko continuer ko manipuler biso bakoko na biso babundi mingi babundaki na bagera mbwila na ba 1665 mais eloko esala ke mundele alonga bakoko na biso ezali arme en fait lokola bayaki na munduki bakoko na biso bazalaki bapia ko bomate bazali ko tangisa makila te yango moni balonga ki bitumba wana te na sima na yango arme ya destruction massive oyo accompagner biso tout le temps ezali mukanda oyo bible ezali arme munene ya destruction massive bino ba pasteur oyo ya ba escroc bino ba tozo continuer ko manipuler peuple ko liambongo ya peuple koko somba ba voiture ko tambola na ko tonga bandako minene na pauvreté psychologique ma peuple lembi dernier espoir et komi kaka yeso akosala te biso tozaka na poto ko mona ba mindele ba place ba kana église mboka la bango za bien bitumba nyonso ezali te ke bato nyonso bazala na champ de bataille
na yebi ke ba mususu ba koloba ayo za na poto kasi yaka awa sur place bozo lobela kuna non bitumba nyonso ba nyonso bazaka na champ de bataille te ba mususu bazalaka na kuku pona ko ba mususu nde ba kei na bitumba muer basalaka bazwaka arme ya destruction massive ba pesi ba instruction na ba colon oyo bayaka ko coloniser biso bato batindaka bango bazalaki na poto batindi bango kuna pona baya ko lalisa biso pungi oyo to continuaka ko lala tilelo bino ba jeune mboka ezali sous avenir te même ba jeune diaspora batondi na ba église ya lukuta maladi yango ya maba atekotike la biso tamu toute ba pasteur oyo ya diaspora ba frère religieux chrétien oyo ya diaspora to tika makambo ya distraction zwana no arme ya destruction massive oyo kitsa yango na se to longola nanu to ngumba bilamba to tala nanu situation ya mboka to zonga bato to tala sima to zonga bato mate ya izoleka na basansi nyonso to zonga bato elakisi nini moto elakisi nini euti na kikongo muntu c'est la tête c'est tout donc soki babengi biso babantu okanisi babengi biso bantu pona morphologie babengi biso bantu pona tozalaki na niveau intellectuel élevé yango babengi groupe ya babantu oyo bapigme oyo banilotique ainsi de suite biso babengi biso babantu parce que tozalaki na niveau ya survie tokomi na niveau ya coopération tomataki tina niveau ya création lelo tokreaka lisusu te toza lisusu na coopération moko te équitable na monde monde international tokita na rez-de-chaussée mbala moko tosalaka lisusu eloko te parce que toza distrait bino bandeko na biso boza na Congo à partir ya lelo message na bino eza nini babar oyo bokomi kokende komelaka masanga yere nyonso osomi mulani moko bapesi yo 4 bozobe yango soki ba action ezali pona balembisa bino nzoto balembisa bino mémoire bra Congo ba izine wana oyo ezokosala masanga na ba masango oyo bazotela bino supu na tolo ezali ya nini ezali pona ba continuer ko détruire bino psychologiquement et physiquement pona occupation ezwa ebota misisa ya makasi botika bo déserter na babar parce que batu oyo balingi bazwa mboka na biso baza kopesa mbongo na babra Congo bazopesa mbongo na baizini wana na ba masanga ya baindie wana bazokoyelaka bino kuna po ba continuer kolalisa bino pongi botika komela ba masanga wana ezali pona ko détruire bino bazali fourni par batu wana en dehors de ça bo déserter na ba église botia susu na makolo na ba église te ba église ezolalisa biso